bonzambe nini oyo ya lokola moko mpe mobikisi na biso pasi yango na bayindo esika kasi bango moko bazali malamu bazali na kimi kasi biso na Afrika tozali kaka na souffrance nyonso bango basala bazoya kozwa ngo na Afrika nyonso ezowuta epai na biso ezomata epai yo noir ozalaka enfant chéri ya Nzambe Nzambe nde asala yo liboso na yo place yo ozomona kaka kesiko nga nazali ozobelela Nzambe ya papa Abraham ayebi yo te oyebi kikulu Abraham ayebi yo te mokolo moko te ndenge tata Jésus Christ azali Nzambe te batia ye Nzambe epai ya bato kasi ye azali Jésus mokolo moko te ntango tosengaka na kombo ya Jésus ye mpe asilekaka ye mpe amonaka to bamemisaka ye kurusu ye mpe alelaka mpo mokolo asuka akoyebisa bino boza na tata na kowanganaki bino soki omoni mutu mwindo amikenda epai ya Jésus parce que laisse ale ezali Jésus Christ azalaka mwana ya suka ezala na Bible bango moko bamemaka bayebi yango soki bakomaka ke si Jésus n'y a avant papa Simon. Papa, Jésus, ce qui veut dire que Jésus a avant papa Simon Kimbangu. Jésus a avant papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azalaka zanga tango omeli bapesi ye 20 na langwe. Ndele basoki yoka na place wana papa. Tango baswi ye bapesi ye masanga meli bapesi ye talatala. Atali elongi na ye oyo ya bande akotama na momonia bapesi alime apelisi moto na fasilite nyonso oyo azalaki soki azwi mabanga abeti tan moto mundele moto aye kopesa biso yango mais kote wana mama ntango baye deja na éducation ya mabe bakisimbi fale bayebisa ye ke bazokosa yo kolanda bango te papa omoni na place wana babisimbi batikaka biso moni na fani mpe ya molimo na batiki mpe ngai po ezali nzoto tozalaka na biloko mibale toza na mosiki toza na mokili tozwaka makambo ya molimo te tomemango na tozwa mpe makambo ya mosiki soki olobi mundele na mundele ata mokolo moko bakoki kobota poso moindo poso moindo mpe na poso moindo mokolo moko te bakoki kobota mundele soki omoni moindo babalani na mundele babotaka meti mwana ya libabe mwana ya masumu soki omoni gasi wana ezalaka miyibi ezalaka bandumba gasi ya libabe si biso towuta na nkengelu fuma yeyo nenzala mpanda yeyo. Bonjour et bonsoir, vous êtes là, le bienvenu dans votre émission que vous aimez bien, dans la sainteté, mais bien sûr avec moi, votre humble bien-aimé que vous aimez tellement, les frères 78. En tout cas, botu nanganini, bon, on le bate kande binu kabumu na ndenge tozali lelo, na kande tovandi nesikoyo. Et puis tozo yamba maman na biso ngunza, donc on profite à expliquer biso ma bomba mieux et batami nesika oyo, et nous profitons à saluer toutes les personnes au Bolanda biso na moment oyo. Soyez le bienvenu, nous profitons à saluer notre sponsor autorisé Glody Matondo Bambo Tenuesiko Zali, ainsi que la néerlandaise Lily Boma. Pas trop de commentaires, nous allons passer directement à notre invité, Maman Nabiso Ngunza. Maman Mbote na yo. Teto kende na mama Yenge. Yenge. Boni etonga bato tata. Kilongo ya tata. Est-ce que bana bazolia bien? Papa wakuzakali. Kutozana yemo kusini. Ok, maman mbala liboso bato bazo mona yo nan bayoka yo te. Est-ce que Kouki ko se présenter juste là une minute? Kombo nanga tenda ezali koenfuka kimwesi. Kombo tata na mama nanga babote. Kombo nanga ya mama. Kombo ya mama Ngunza ezali kombo oyo nazwi na mosala oyo nazosala. Oyo tata apesinga.
nabotami na libota tozalaki lokola 10 4 filles 6 garçons 4 bafille. Donc mosala oyo ata ntango nazalaki na ndako ya libala na ngai nga moko mpe nabandaki kondima ngo te ndenge nabandaki kosala nakota ndako nazala ndote basali ezala eloko moko bandako mwana na ngai tina tokoloba ndeko nango bakoyoka mpe bakomona yango ezalaki soki nalobi likambo ebandaki tanto bakoya na motu na kati ya ndako na biso mama na biso asala ngaka mokondo obenga docteur nazotraite na bakisa banzete oyo nayebi te nazotraite mpe boye nasali mpe cour yango me nzambe asali ngai grâce namonaki ke nzambe alingeli ngai nzelana opaya na bandaki kotravaille po bakoki kokoso baneti na sali moko boye ya bato oyo basala baza na bakote pola bani okoki kobwaka soi te soki obwaki soi oya bakote yo eza te naza mpenza mwana ya matete na quartier mai ndombe donc numéro 54. Voilà, maman la biso s'est présentée. Maman alors toni toyeba KKS elakisi nini? KKS ezali K ya liboso ezali kintwa ya mibale ya ntilwa S wana ezali ntilulu ya mbandu ya doki ntwadi kantila ntilulu ya mbandu elaka oyo fumukimbango alobaki na 4e génération akotelemisa etonga moko ekosala lolenge ye asalaki na nkamba lolenge ye asalaki na lutendeli yango mpe biso tosalelaka awa tosalelaka na nkamba tosalelaka na kasu tosalelaka na lembalemba tosalelaka na vempula na mungu ya minene lolenge bakoko na biso banyakisaki yango biso mpe tozoniakisa tosalela kaka biso nyonso fumukimba aso mundele aye tokolanda na lichete soki mundele aye tokolanda ye na lichete te mpo na ntango ya bakoko na biso bafumukimba yango akindependance ntango babisimbi na biso basilikaki na Steve na mitete na molungu donc ezalaki likambo te ke o azwa lichete abimisa mbeli te soki asimbi mundele na liboko abaloli ye tu afa mpandu taku nkinga ntango abwaki ye abimi na Europe eza ya lichete. Mama zela muke toki olobi kisimbi bon biso toyeba kisimbi bato oyo bademo mitu minene meki un peu koexplike biso wana oza mwana mokongo kisimbi wana eza na kikongo na français nde yango babengaka ange si aza ndoki te kisimbi oyo ya bana ya mitu minene te me baza ba ange oyo nzambe abandaki kosalela basoda oyo basoda de la paix oyo batambolaki na fumukimbango bango alo baswela biso indépendant. Voilà, omoni keluka est-ce que eza na différence entre bible oyo biso toyebi na keluka oyo tomoni awa alors oyo eza nini? keluka ezali mokanda ya yo mpo soki ozwi bible wana ezata na histoire ya koko na yo okoyoka te ke place bakomi ke koko na yo asalaki boye koko na asalaki boye bakoma yango te koko na asala makamu si ya ndenge na ndenge koleka ata makamu si oyo jésus asala na keluka oyo nde koyeba mabombami ya bokoko na yo nyonso eza na kati ya keluka eza lokola motu longwa na molili yaka na éclairage donc ozokota na keluka wana ozoyeba verité ya kinkulu na yo ya bokoko na yo oyo babengela yo ezali ndoto. Voilà kikulu na yo sikoyo keluka nani moto akomango est-ce que eza mpe nde tomona na bible tona ba Matthieu toza na ba Jean hein? keluka oyo moto akomango na mokolo moko komona ye papa Maria azalaki mpe ange motindami ya nzambe ndenge oyoki toli babisimbi bambasi bankulu balongo ye wana nde atonisamaki na inspiration
Bible oyo ozoloba Bible wana bakoma yango selon makanisi ya bato, baide ya bato, selon Matthieu, selon Luc, selon donc ozoloka ba selon na ba selon. Mais soki oye na keluka awa toza na selon te. Mutu moko kaka komi alakisi soki nkulu na yo nzela ya bokoko na yo po lelo yo ozala tata na yo azalaki, tata na yo azala, tata na ye azalaki, tata na ye azalaki, tata na ye kuna. Soki sikoyo obandi kobosana source na yo place yo ozomona kaka kesiko nga nazali ozobelela nzambe ya bapaya. Abraham ayebi yo te, oyebi kikulu Abraham. Abraham ayebi yo ata mokolo moko te, atobeleli ye mpe boza na pasi ya koya te. Biso nde toyebaka te keluka oyo eza livre ya kopesa yo bomoi, ya kopesa yo nyonso ya vie eza na kati wana. Oyo nyonso oza nango posa biso tosalaka publicité te o libala o mbongo napesa yo te. Yebaka kotambola lolenge bakoko na biso batangolaki tozalaka na misiku. Ntango tozalaki na ngambu ya banyonzi ya bapaya balobaki na biso toza na 12 na 10 commandements ya balobaki na biso toza na 10 commandements. Mais na kati ya misiku na biso toza na 54 na misiku. Donc il faut aussi l'effort na yo ngunza oyeba kotosa mitiku moko po olonga. Donc la Bible est si na mitiku ngunza misiku mususu toza na mitiku toza na keluka. Mitiku eza kolakisa ngunza ndenge ya kotambola, ndenge ya kobanga makambo, ndenge olingi osala likambo nayiba soki nayibi mabe balobi nayiba te nakosa likambo nakoma fumukimango na tiki. Olingi ozwa mwasi ya moninga toboma moninga fumukimbango akosepela te na tiki. Na misiku wana bazolakisa biso mabe ndenge ya koboya mabe yango tobandaka nanu koteya mutu soki ateyami nsima na yango toye koteya ye na mama na likambo nde tokoyi na kati ya kelu. Parce que eza la même personne akomaki keluka mutu akomi keluka kaka ye wana mutu apesaki mitiku wana. Biso toza na bato misatu mine te oyo akoma oyo te. Eza na mutu moko ntango tata espere mutu moko mutu wana ye nde atelemi. Ntango atelemi asali oyo papa asilisi esili mpe place wana. Alors Kintu adi toyoki yo olobi Kintu adi bon biso toyebi ke il paraît-il papa Simon Kimbangu atikaka baeglise te mais lelo tozomona ba Kintu adi ekoma ebele par-ci par-là mais kana okoexplike biso kutu wana. Papa atikaka baeglise boye te, atikaka tozala na Kintu adi azalaki atikaki tozala na Kintu adi lisanga. Kintu adi wana kwa lisanga ntango tovandi boye toza lisanga deya toza Kintu adi efi tozala na bomoko po nyonso oyo ayekisa moni ndenge tovandi awa. Soki nalobi na kati ya mama omibale moko abondela molimo ekita po tata alobaki akeye atiki biso bitike te yango alobaki biso Kintu adi. Soki toza Kintu adi tokomona molimo atata ekiti elobeli biso etaliti biso likambo nini tovandeli awa. Alors Papa Simon Kimbangu. Mais problème est na combo ya Papa Simon Kimbangu. On voit ba Kimbanglise babi que non, Papa Simon Kimbangu azaka pona bango. Tout le monde peut battre sous babimi sous Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu église que de Papa Simon Kimbangu. Papa ngani asela ranzambe na ye na bosolo ba chef spirituel babimi Papa Simon Kimbangu. Ba kutimi babimi Papa Simon Kimbangu. Awa surtout ye to yoki Papa Simon Kimbangu. Alors mais qu'un peu expliquer biso nani. Matondo kombo ya Papa Simon Kimbangu bakimangise balobi azali ya bango, azali ya biso te. Papa Simon Kimbangu aza mpona monde mobimba, aza mpona mutu moko te, aza kaka te mpona Afrique, aza mpona monde mobimba. Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu ntango azobaki atiki Kintu adi, ntango abandaki kosala ndenge omoni bankulu nyonso place wana ntango abengi Kintu adi bato batambolaki ye na Kintu adi bango nyonso baza place wana. Ntango bakangaki ye bazalaki na ye. Ntango atiki mama Mwilu azwi relève de l'église Kimbangiste. Oh, c'est là.
bato nyonso bazalaka na papa Simon Kimbangu batambolaki na ye na molimo mpe na nzoto. na nzoto boye ti na molimo. Ok, toyeba bango mabe eza te papa, omoni ndenge eza wana likambo neti esengaka efo oyeba babi kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Ndenge omoni papa Simon Kimbangu atambolaki ye moko, ntango papa Simon Kimbangu ntango akei azongisi molimo na ye pa ya tata, nde omoni mama Mwilu azwaki relève ya église kimbangiste. Église kimbangiste bazwi bana babate bango na basango na bamusulman. Na kimbangiste soki ozwi molimo mpo ndenge tozoka kobalinga yango te, bango balobaka molimo ya tata nano eya te, batelaka yango me tata alobi akei atiki biso bana bitike te. Papa Simon Kimbangu abandaki kozwa molimo, abandaki kobikola mpo ayeba makambo yango, abengamaki na nkombo ya Nkulu. Donc aza mpona ndo mokili mobimba, azaka mpona Afrika pamba. Alors, papa Simon Kimbangu amasisa bango makambo nyonso akaleli aza prophète aza nzambe. Ya papa ingeta matondo, papa Simon Kimbangu aza prophète, papa Simon Kimbangu azali te nzambe, aza kaka moko, azali nzambe ya zuwa na kati ya ndako na bino po bazalaka moko. Soki na ndako na bino papa azali moko, siko ndenge ni papa Simon Kimbangu akozalaka. Papa Simon Kimbangu azali envoyé kasi ye azali nzambe te. Buda mpe azali nzambe te, azali prophète. Mwalimu mpe azali nzambe te, azali prophète. Donc bazali 4. Soki tozwi papa Simon Kimbangu, tozwi Buda, tozwi Mohamed, toye kozwa Jésus Christ azalaka mwana ya suka. Ezala na Bible bango moko bamemaka bayebi yango. Soki bakomaka ke Jésus aza mwana suka. Si Jésus ni aye avant papa Simon Kimbangu. Papa Jésus, soki bolobi ke Jésus aya avant papa Simon Kimbangu, Jésus aya avant papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azalaka parce que mokwa ya liboso mindele bamona na kati ya Afrika oyo esala 420 ans. Ezalaka ya nyama te, ezalaka ya mbuwa te, ezalaka mokwa ya mutu. Kwa yo mutu moindo ndenge oyoka babi nzambe Église noir, yo noir ozalaka enfant chéri ya nzambe. Nzambe nde asala yo liboso, apesa yo mabombami ebele. Yango moni couleur oyo ozali na yango mundele akolukana ndenge nyonso akoma na couleur na yo moya koma ngo ezali te mpo oza na mabombami oyo tata atakati. Ok, tozopase miko epa papa na biso papa na biso secrétaire. Alors yenge papa na ngai yenge papa. Papa tolandi yo lelo na mateya oteyi oyoki place moko olobi boye na mateya ata moteya tolobi ke biso bayendo tozalaki bana liboso tokomi bana suka. Parole nga oyebisa biso nini? Matondo papa, nalingaki naloba boye lokola tozalaki bana liboso tokomisa bana ya suka, ngoloba nini? Toseneglisha bosenaki mokolo na biso ndenge uti koloka mama uti koloba na yo. Biso bayindo tozali bekelamu ya liboso oyo nzambe akela na baloposo nyonso to oyo yakeli na se na moi. Biso bayindo ne tozali bekelamu ya liboso oyo nzambe akelaki. Kasi nako ya solo tata na kokosa Adam na Eve bazali mindele. Yo za muntu mwini tala loposo na yo, tala loposo akumudimbangu. Mais papa soki olandi bien raciste raciste te, toyini bango te, toyinaka mpe bango te. Kaka na kati ya mibeko na biso ndenge eza wana oyo baleki yo na nkombo ya misiko, yango te eza mibeko na biso. Soki totangi yo kuna okomona esika balobi ke tolingana biso nyonso lokola nzambe alingaka biso. soso bato baleki biso eza problème, baleki biso baleki biso na motema mabe oyo bango bayelaka na yango. Nakozala sincere liboso na tata na komela maloba te.
Bon, toyoki na mate ya lelo tango te ubi ke bamindele bazosala baavion, bazosala bavoiture, bazosala biloko ebele ke biso mpe tokoki kosala ngo. Alors la charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso lokwa toza bana révélation déjà tomoni makambo papa Simokima. Pourquoi pas pe biso moko awa na kati église tobandi ko créer ba biloko ebele. Yango wana eloko na bati yango ezosenga biso bayindo biso nyonso tososola toya kozonga na sama te papa yo déjà ozonga déjà sikoyo na église ya bato baza mpe na église ya déjà bazonga mpo wana te tomona mpe ke awa babebe oyo baobotama basavant babotami parce que baza déjà sous révélation ya papa Simon Kimbangu tomona basavant baocréele biso biloko ebele oyo ezokolinga Kimbangu alingaka efite ye asalaka ekende na ye malembe oyo ye aza kobongisa mpona biso yende buka mona buka kwikila siko so moto amoni ta ondima ndeni soki tolingi tosalela bongo ezosenga kaka biso bayindo tozala kaka bomoko tozala lisanga biso nyonso tocomprendre ete tozali bana ya Kimbangu tozongi na se ya makolo na ye okomona mpe afrika na biso ekotombwana afrika ekotombwana kaka na biso moko na kaka esprit kotombwana na biso nyonso na kati ya afrika mobili lokola yo lokola nga lokola ye lokola ye toma ok mama alinga batino ya ingeta papa nalingaki nayebisa yo boye omoni poso na yo moyini ezali na nini avant mondele asala eloko asala avion asala telefone asala nini yo moto moyini moto asalaki yango liboso donc ezalaki ya bakoko na biso oyo na poso yango papa na poso yango bate mundele moto akreya eloko liboso moto mwindu moto akreya mundele te omoni montere ya motuka moto akreya yango liboso ezali moto mwindu sikoyo moto mwindu ntango akreya yango mundele ntango aye ayibi kaka mayele wana ake nango aye kokuta basali babato na biso ayibi kaka mayele oyo ya biso po biso mayele na biso ekangamaki mpona nini tolingi jalousie tolingi bondoki yango wana omoni mayele na biso ezali ya kokanga ntango bato oyo soki tokozonga na bajemi oyo olobi ke bisimbi obangaki bango ntango neti ozali anga ngunza namelaka masanga te papa namelaka mai to gazoza na suki wana mpona kotala nzinga nkufi bamindele ntango bayelaki ye ntango atekaki bokonzi pouvoir neti nga na ye na ndako na yo nabandi nasomeli yo masanga ntango omeli bapesi ye 20 alangwe mindele bazwaki nzinga nkufi na plasi wana yoka na plasi wana papa ntango bazwi ye bapesi ye masanga ameli bapesi ye talatala atali elongi na ye oyo banda botama na mamoni yango bapesi ye alimete apelisi moto na fasilite nyonso oyo azalaki so bazwi mabanga abeti tan moto ebimi mundele moto aye kopesa biso yango mais kote wana mama ntango baye deja na intention ya mabe bakisimbi fale bayebisa ye ke bazokosa yo kolanda bango te papa omoni na plasi wana babisimbi batikaka biso omoni navandi mpe awa nazoloba na mosu molimo nano ekokita atiki mpe ngai po ezali nzoto tozalaka na biloko mibale toza na mosuni toza na molimo tozwaka makambo ya molimo te tomema yango na mosuni tozwa mpe makambo ya mosuni te tomema yango na molimo ntango babengi jingakufu bazosolola basolola yebe tu bakopia ye masanga babimisi 20 ameli 20 alandi sukali ameli ntango moto alangwe amiyebaka sute bazwi alimeti mayele ya kosala alimeti oyo nakaka nde bakoko na biso babetaki libanga moto ebimi bango babia soki tozwi poussière oyo tosali yango boye biso osali yango mbala moko ekomi alimeti ndenge basalaki alimeti donc nzinga kufi ntango abandi koteka basekret nyonso ateki pouvoir na biso tala na libota na biso ezali boye bakoko na biso bakanga bango bakenda baesclave babeta bango ndenge bazala bakufa liwa ya malonga te kotia na kati ya tono ya side
kokata kingo ndenge oza wana okosepela nango te mpo kaka ondima bonzambe oyo bakotisela biso na kati ya Afrika oyo ememela biso pasi. Bonzambe nini wana bayeli yo Bible ndima Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Yo lobi ngai nasambelaka nzambe ya mpungutulendo, nzambe oyo aza na pouvoir ya makasi. Babomi yo ntango bakomi epai na ye munduki ebimi ya jete me biso toza na munduki. Ntango bakomi epai na ye bayebisi ye ye alobi ngai nakosambela nzambe ya mpungutulendo. Ntango munduki ebimi alobi te naningi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai. Bonzambe nini oyo aya lokola mokonzi mpe mobikisi na biso pasi yango na bayindo esilaka te. Kasi bango moko bazali malamu, bazali na kimia. Kasi biso na Afrika tozali kaka na souffrance. Nyonso bango basalaka bazoya kozwa ngo na Afrika. Nyonso ezowuta epai na biso ezomata epai na bango. Donc moyindo moto abanda kosala eloko liboso ntango nzinga akufi ateki bokoko na biso mayele na biso nyonso ekangami, bakoko na biso basiliki po tozongela lisusu kosala biloko mindele bazosa mpe tokosala koleka mindele efu tondima fumuki mbangu. Tanke tokondima fumuki mbangu nde nyonso ekokoma na facilité. Yango moni tokomi na 4e génération oyo fumuki mbangu alobaki bilembo na ye ekotelema ekoganga bisika nyonso. Yango moni okoleka na balabala oyo apres 2 avenis 3 avenis omoni kilongo ya fumuki mbangu. Biso tozalaka na eglise te, tozali na kilongo na kibunu lisanga mpona kopanza kombo ya fumuki mbangu. Ok, alors sikoyo nalandi bien mama. Donc soki tobondelaka na kombo ya papa Simon Kimbangu to na kombo ya Jésus bien na kombo ya Nzambe Mpungutulendo tosambelaka na kombo wana parce que namoni nuance moko boye eza kote wana. Tobondelaka mvangi ya Mpungutulendo na nzela ya profete na biso fumuki mbangu po libota na libota eza na motindami na yango. Tata ya bapaya akokoma tata na ngai te ata akokoli ngai nakoyeba kaka tata na ngai ata aza kizengi ata aza mutu ya liboma azali tata na ngai. Jésus mukolo moko te ntango tosengaka na kombo ya Jésus ye mpe asilikaka ye mpe amonaka te bamemisaka ye kurusu ye mpe alelaka mpo mukolo asuka akoyebisa bino boza na tata na bino bowanganaki bino. Soki omoni mutu mwindo amikenda epai ya Jésus parce que laisse aller ezali olobi okuti biso nyonso na mabata pembe po tozali baafricain. siko mama Keluka na Bible eza na mwa bablo mosusu eza na tana eloko moko ekokana kuna te. Bible elobi toyiba te seke Keluka alobi toyiba parce que ekokana nango te. Eza na eloko ekokana kuna te na Keluka mpo koyiba na yo te mais eza na eloko moko ekokokana na Bible te. Po soki ozwi Bible wana na ndako ya nganga bazali po lelo banganga bazalaka lisusu te. Bango nyonso bakoma baprofete. Ntango biso tozokola nga na mona matete toyebeka mama talisa liboko bomonaki yango te bamama. Lelo bato wana nyonso bakenda wapi bakoma baprofete bazwi kombo ya fumuki mbangu bate bazwi kombo ya Jésus bate mpo bakomisa yango kombo ya commerce. Papa okoti omoni mpe totambusi kitunga mbongo oyo ya mabonzo omoni mpe totambusi yango po tozosalela elembo ya fumuki mbangu ndenge fumuki mbangu asalelaki. Na Bible wana okomona yango na ndako ya nganga me Keluka mukolo moko te okomona yango nganga asalela yango. Siko okobengana demo Bible eyebisi biso malgré tolobi ekokani te kobengana demo esaka na kombo moko epesami na biso kombo ya Jésus. Alors nayebi te esko awa demo soki abimeli mpe molimo mabe soki ebimeli bobenganaka na kombo ya nani? Délivrance kosala yango na kombo ya nani soki baatake neti bandenge wana? Papa tovandeli ya kombo wana Kimbangu diantumuno donc ya bongolaka nyonso na seconde ozwi normal. Eza na badelivrance mosusu nasalaka awa nga moko soki nazongi na mosuni nalobaka Nzambe Mpungutulendo eloko nasali yango ndenge me ekokisana. mais eza na passage eza Keluka eyebisi biso tobengana bademo na kombo ya papa ezali penza ezali bapassage eza ebele
moi lokola batata bapreparaki te mbala nsima ntango koya ekozala na bapassage oyo mpena bakoprepare bapesa yo oyo eza na kati ya keluka oyo mpena yo mpo okei otangi omoni bible ata mwana moke ya kotanga yango me keluka esimamaka epa moto nyonso te ndenge ozala na kopi okeluka otanga te si papa eponaka bato eponaka moto oyo aza sincere aza otambola na kobanga nzambe ayebi kobanga 54 misiku wana soki akoyeba ngo ndeni so atangi te kotanga nono ntango obandi koya obandi koyoka mateya na kokola na mateya wana ntango ozokola na mateya okomi longi ndenge papa na biso aza longi abandi kolongela bato nde okomi kosimba keluka okomi permis ya kosimba keluka eza te ke mutu nyonso nasimbisa ye nasimbisa ye te po eza mokanda moko eza na nguya ya makasi voilà tuka makambo eza minene yango vraiment il faut ko bon tomoni awa bato bazozwa mpeve molimo santo ezokitela bato bazoprophétise mais bazozala d'une façon neti baana bakwiti neti bazolinga bakokende neti olobaka cote bali bakweya est ce que meka mpe koexplike biso molimo santo azalaka na kwiti ou bien komo omoni molimo santo ya tata biso tozali ndenge tozala na bomoi te soki babimi ndenge baza wana tovanda ya te tokima te tosolanga na ye yango wana siko ntango esprit molimo ozoka molimo santo oyoka nani ezopesa ntango eso ekota na nzoto na yo ekoboma nanu komoto na yo ekomi perdre conscience nzoto kosansale po akota oza susu na ekilibre te po eza susu yo moto oloba te po makambo oyo ozoloba okotikala koyeba ngo mokolo moko te soki osilisi yango moni basoka kaye bakomi ozwi otangi nde oyebi likambo oyo ezalaki boye eza kwiti te eza molimo ntango tozali na ngambo wana bayembaka na langwe molimo mosantu bayembaka yango si molimo mosantu elangwisi oyo ya masanga te me elangwisi yo mpo obikisa motu mpo otalisa motu likambo oyo eza ya kobatama obimisa yango neti mwinda soki tobombi éclairage na se ya mesa soki molili ekota ekobima nango tomona tokomi na éclairage so mpo nini nzamba no basangana moni tosali na église lelo eza basangana ingeta papa biso tosalelaka vene ya biso ya bokoko ezali nzamba lungwila te kwana tosalela mpe ezala lungwila ezala nzamba eza basanga bokoko masanga eutaka na nzeta mbila mekuka mpe utaka te papa kuka ntango bazwi masango bazwi yango bapolisi yango baluki baforme mosusu mundele azwi baproduit chimique atie na kati eza susu pire te eske mpe batamba ngo eza mpe moko ezali bamunia na kati ye amatondo tata mona na baservice na moto osala ezali bamunie batami bie bakoko pena batinda yango mpo nzamba pena bakoko bato bapesa ngai nasalelaka ndenge molimo ekutaki po soki okeba esika mosusu okuta baosalela parfum okokuta baosalela masanga me biso bapesa masanga te bapesa masanga ya bokoko apesi ngai likaso apesi ngai lembalemba apesi ngai 20 mpula mpona ko 20 mpula motu nyonso aye na maladi aza ya kokangama makambo ezosimba te mpo makambo na ye efungwa yango moni liboso na kokotisa nzamba motu wana oyo aza ya kokangama bakanga na se ya mai bakanga na likolo ya nzete na kati ya mabele ntango na koloba nabelela bisimbi wana babimisa ye funa bwaka nzamba funa bwaka makasi bapokendaka libala te bobetaka makonzo te bapesaka nini makasi te bazwaka nini nzamba te soki baningi basala bapon oyo ya minene balukaka bachef coutumier batelemisa bisimbi makasu nzamba ebimaka mpo mona eza eloko ya motuya epai ya yo moto moyindo ekotisaka pouvoir moko boye oyo tobungisa ntango ekoti yo na kati ya nzoto nomoni motu omizongo mama siko pouvoir yango ezalaka na bapon mpo baaccede esalama te bato bakufa te mpo batonga pont il faut bapesa basacrifice mais tomona mpe ke bakisimbi yango mpe bakoteli bato bakomosala baavion mambo ya minene mpe awa na afrique papa soki bakisi banzete
isimbi basali poso nguba te nde toyoka oyebi soki totikala na baposo ya nguba wana mpo mundele mutu mwindu ye moko amingi te ti totangi na baklasse bone kolakisa biso livre badesine mundele batie motema pembe batie biloko ya kitoko me bazwi mutu mwindu badesine ye na mokila na maseke omoni place yo moko mutu mwindo omiyina place bakoti biso kindoki ata oza na ndoki te lelo bayebi soki oza na ndoki yango moni mundele abengako makaka po tomiyebaka. La visite à l'élo, c'est vraiment surprise dans le niveau moko donc impossible. Façon et obozo fêter l'anniversaire. Oh bébé déjà qui mais aussi imagine un niveau beau parcours les mois na putulu ne lungi. Donc bon na sokoli penda bantamba donc a poli bilamba ntamba. Ba cérémonie on surtout c'est dû à quoi et puis na suka na monde boyembeli bon anniversaire ou feliz anniversaire. C'est pourquoi ba cérémonie on surtout est-ce que Zara papa mutaloba to fêter l'anniversaire boye ou bien Zara ka bon inspiration rara. Nasali anniversaire ya mwana na ngai. Nasali anniversaire na ngai moko na kokisi mbula. Nabengisi baninga baya tolia tomela. Me na muninga waninga kote aza wana. Muninga pe waninga ka mwana ita aza wana. Nga nasala ka mwana ngate kaka ye asala ka bana na ye. Eloko mabe ekoti. Tango ekoti après 2-3 jours mwana zwi passe ya kufi. Zobe etana. Zobe zayo. Siko na biso na kingunda. Tango ye na liboso awa omonaki bango moko milimo bakiti. Tango bango moko biloko bakiti ba vérifier na biloko mama mwana ye. Bamoni yango ezali malamu. Ale baniakisi yango do bapamboli yango. Tango basisi kopambola yango bazwi mwana atali ciel liboso ya mvangi ya pungutulendo. Nzambe oyo ya pouvoir ya makasi. Balobi ke mwana oyo abotamaki lelo mukolo oyo basalaki yo lelo mercredi ya ntsoni. Oh, mutu mwindu bakelaka ye mercredi. Si, mutu mwindu basala ye mercredi. Bo mundele. Mundele basala ye samedi. Oh, mundele azalaka mwana wana teluka mtu soki otali papa oto tokei na buda buda basala ye jeudi chinois asambelaka jeudi bamikolo wana nyonso akende koluka mbongo na ye. Ah, donc bamikolo wana eza bamikolo babotama. Soki otali musulman bamisulman bakela bango vendredi jour na bango yango wana moli bakangaka bamagasin bake kosanga mikolo wana nyonso bazoteka. Soki otali biso bayindo basala biso mercredi tozalaka bafashe bana ya liboso touta na dame na eva te biso touta na nzala mpanda na nkengeli fu si bango nde bakoko na biso ya liboso me po eteka yango kati papa banda kote yango kayebaki nkulu na yo longa uta na badani ata te mundele na mundele bakokobota mutu mwindu te esalama te banda mokili basala nsima bango nyonso bafani ya babakoko na yo non namoni totelema nanu tokobanda koside biso na eloko ekamwisi ngai donc nabotama na mondele zotala ya ingeta papa biso tozali bana ya bangungu ndenge tozali awa tobotama na mundele te soki olobi mundele na mundele ata mokolo moko bakoki kobota poso moyindo te poso moyindo mpe na poso moyindo mokolo moko te bakoki kobota mundele. Soki omoni moyindo babalani na mundele babotaka meti mwana ya libabe mwana ya masumu. Soki omoni gasi wana ezalaka miyibi ezalaka bandumba gasi ya libabe si biso touta na nkengelu fuma yeyo ne nzala mpanda yeyo tozali bango avant toya mokili ntango nani abel kai na momaka ndeko na ye abel bolobi ke basalaka bango bata liboso te me kaka na bible wana bakosa bino balobi ntango apusanaki na liboso akendeki kokuta fami moko boye oyo ye asalaki libota seke yo moyindo ozalaki yesu nyonso eza oyo eza bakongo te molimo eza mpona afrika mobima munoko nyonso ezali nango papa omoni moluba muswahili
abima na kati ya mokongo. Awa tomoni ya ingeta papa matondo na koko yemelo na tandi ona bako ekakinza sankete tekila wanzawa bankaka ziti santete lusansolwako tekila wana lwalwa bankenza teka kinzaza kandandombe wandaya bankaka ziti santete lusansolwako tekila wana lwalwa bankenza Yesu imvuluza Israeli takimbangu jatu munwa mvuluza bandu tangu ya mfunda kata imeni etiluwa wawasele wotaladamu Adamu neva babuta nele nzala panda enkengelufu babutandombe lisekamu yaneneina esiluwa wawaselewo okumbanza kongo kuluzeto pakala elendo bakwatusa bampungutulendo okumbanza mayale zeto bakala elendo bakwatuswa bampungutulendo okumbanza mayala luzeto bakala elendo. Ok, mama elati toyokite biso baluba biso baswahili biso muluba uta na kati ya mukongo papa muswahili mongo toyoki kikongo papa explique biso bafrançais biso papa omoni na kati ya kinkulu toza te biso nyonso toza na koko nzala mpanda place omoni place moyindo nyonso tokoma ebele bikolo nyonso ebimela mama namoni netuti biatia namona bamoto momasingawa ingenda wana atumbaka aza ange ok aesista awa aesista awa batambola na fumuki mbango omoni te place oyo azalaki na fokona aza gere moko ya makasi soki oza na bitumba moto eza yo te na nzoto bitumba ezoyo na kati ya ndako olalaka te ekobangisa yo te omoni batoko na biso bazalaki na basuki ebele wana eza suki na ye moko bakangi ye boye mwana mobali me bakangi boye mpo elongi na ye ozonango malamu sikoyo wana ezali evita nkanga na bafleshe si azalaki chef mwana ya chef mpe ye aramplacaki na banzambo papa anyokamaki mpo na ye afingaki mutu te abomaki mutu te ayinaki mpe mutu te kasi alukaki lelo yo moyindo ozwa valeur osimba kamera oyo ndenge osimbi olata pantalon oyo ndenge olati olata cravate ozala na ndako ya kitoko mpe otambola na mutuka lelo oyo akoma ndoki na miso ya. Alors pourquoi est-ce que bato bakizaka bino babaki bozala bandoki bopesa baimage moko boye ebangisaka soki boyebi secret esika touta ya bakoko na biso donc Adam ya biso toyebi soki bato bandimaka bino te pwani papa omoni biso bayindo tozali pete bato toyembi yo moyindo lopoto ya nzambe aponaki yo moyindo lopoto ya nzambe atindaki yo moyindo oyo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi awa na se o moyindo nzambe atindaki yo utakala yo moyindo lopoto ya nzambe aponaki yo moyindo oyo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi nzambe atindaki yo
na kombo Kimbangu yango wana papa na yebelo nzembo omoni biso moko bayini yango na pesa kyo exemple toza komi nzambe atinda biso mpona kobikisa bato eloko babengelaka biso bando ntango yo oye nga nayebi yo nabikoli yo makambo na yo ntango yo oye nga nayebi yo te oye na pasi na yo nasalisi yo obiki bakobenganga ndoki te bakobenganga nganga te papa nde nanga na place to na manda oyo yamana bapaster bapaster bayaka lisusu te mpo ndenge tokoma ebele bo na boya mpe bayaka na kata ndako nanga eya mpe na bapaster yango tanga ata 6 paster baza na foto ya Fumuki Mbangu na poche me yazobela Jésus Masa prophète eza na biso laki yango omoni biso bango balobi bien ke kombo ya Jésus eza kombo na bango oyo basalelaka commerce donc kombo ya Fumuki Mbangu yo kota omoni tosambe tosisi omoni eloko na bango eloko te me epai na bango lekisa kitunga oyo lekisa oyo tala oyo me epai ya Fumuki Mbangu ezali longila kubalongila kubaniakisa bango bazalaki 3,750 ya bangunza oyo bakamamaki na papa Tolani si papa Kimbangu balelaki papa Tolani likambo nini oyo yosali bakangi ngai bino botika kosambela mpo nguya ekota kati na ngai olongisa bato wana ndenge nini bato bazokoma na bonzambe ya bapapa ntango bango nyonso bavandaki tokokoma epai ya mama Mikala Fumuki Mbangu abandekimonana na ye mingi ntango aye alobi yebisa bandeko na bino lelo bokovoyage lelo bokolongwa bakomisa bino na maboko kasi ngai nakotikala mama oyo azali na nguya ya makasi ndongo omoni ye wana mama Mikala si baoyo nyonso bazali awa baza te na bango ndenge omoni bango wana na nsima na yango place bandeki kozala na bazamba nakokima lelo biso tovandi ya tozobelela Fumuki Mbangu me na ntango ya bakoko na biso bazalaki kokende kosambela na kati ya bazamba bakoyokana ke yo nanga toke bilanga bakomi na bakoti basambeli kaka yo moko zoba ya moto moyindo osinale mundele bokei bobomi baninga ntango bokoboma baninga donc ekomi pasi bakomi kokima na kati ya baforet ya minene eloko bakolia ezali te na desert mai ezali te alors ke Fumuki Mbangu amonanaki na ndeke oyo aigle ndeke oyo nde bandeki koya kotikela bango bamessage ye wana bandeki koya kotikela bango biloko ya kolia basoda oyo namoni awa baza banani wana basoda de la paix basoda oyo nayebi soki azalaki soki akangi mundele omoni ke andaki mbingano wana ke aye na mokusene wana asiboka liboko moko abalolo mpanzu taku nzinga soki abwaki yo oki obimi na mbele obimi na si bazali réservé na eloko etamusina kaka apo si toza na vo so tozalaka fiere yango nayembeli yo nzembo mpo oyoka. Alors tout le monde est vraiment maman ça la makambo ebela oloba tellement mais le temps nous fait défaut. Minutes ça sont déjà et comme déjà pour Kendena aussi là. Alors prochainement tout ça la deuxième partie de maman pour tout fan d'apenda à expliquer bien. Maman la biso en tout cas tout comme la souka émission la biso maloba souka. Maman tout déjà pour cette émission. On a posé moïno nyonso. Na kosepela totelema tobunda elongo. Eloko bazoboya biso kingunda po omoninga nati bata tina makolo. Mais so okoti na place au nom de Jésus okuti kola. Okuti body, okuti sengle. Naza na bata tina makolo ngulu. Mais kuna ya te talo kitambala te. Kabelo ya mulai tiao. To pasteur okoyi kolobela ye eloko moko te. Siko soki aye awa baonguna na église ya bakoko. Kuna basalaka nyonso awa biso ekota te diferent toza biso na bango ya mwana nakobenda mpe na bandeko nanga matoi tozalaka bandoki te tozalaka mpe banganga te makambo oyo tosalaka toyebaka yango te mpo soki nabondeli molimo mosantu eyekoti kati nanga nabandi koyeba makambo oyo oza nango nabandi kotalisa yo ti maladi oyo eza na kati ya nzoto na yo mpe oye na pasi naleki na kobikisa yo mpo awa tosalaka nefundima masala tosalaka na bokoko toza na eloko mosu ya kosala en tout cas tozala eloko moko biso nyonso bangunza oyo totelemi na 4e génération
na baoyo batelema liboso tosangisa maboko balobi union fait la force totelema po tozala na matambe ya papa Fumuki Mbangu po tolonga soki tolongi te ekozala pasi po bango balongaki biso mpe tozobelela kombo na ye tolonga po moyindo lelo azwa indépendance spirituelle toza kaka na indépendance ya mosuni ya molimo tozwa te yango moni mundele azokonza biso ti lelo toza nango te donc totelema tosangana mpenza po tozwa mpena indépendance ya molimo molimo eza ya kokangama bayindo bakangama bisika ya ndenge na ndenge bazokoka kombate me soki oye na nzambe ya bakoko na yo nyonso eza polele. Est-ce que possibilité ezali mpona contact na mama aza na question ya kotuna ou bien alingi ayeba adresse église eza wapi mbi alingi aya koma bato kosala kwa rejoindre bazolika moto abombaka limene soki ngai naza nanga mwana Fumuki Mbangu na bomba linaka na numero na ngai ezali 952 19 58 41 soki obengi ngai okokuta yango na maboko na ngai moko soki nalobi napesi yo limero mosusu obengi ozwi ngai te etikali na ndako mpo nabimaka biso na bango toyemba sala esambila nabimaka nakendaka koteka donc soki obengi napesi limero moko mpo soki obengi limero wana ozwi nga mbala moko na maboko na ngai ndi na kalemba dozi naza awa na sorif sokomi kaka na sorif ozwi ngai ata place ya bashofer oyebi naza na besoin nakende na sorif l'église ya bangunza moko ezali wana bakomema yo bawaya kotika yo toapaya na principat toa na place ya obatama te po Fumuki Mbangu abatamaka te aza mwinda aza songa ntina. Voilà. Tosisi émission na biso topesi bino tout merci bato bozalaki na biso elongo malgré tout sans et déranger biso moke bolimbisa biso prochainement on va essayer vraiment pour améliorer ma côté technique nyonso tout et nous profitons à remercier maman Feza Kiasauka ici qu'aux allez topesi monter ma petite américaine Landry Mitibenge Kandi et Pascal Menga. Abonnez-vous vraiment massivement pour nous aider et tokutani na émission ezoyamba na nsima. Ciao ciao.